Très chers compatriotes, bonjour. Moi, c'est John Matanda Chibama, le président de la communauté congolaise de Champagne-Kani. En fait, si je fais ce message, c'est par rapport à deux personnes qui m'ont contacté, deux docteurs, un professeur et l'autre docteur dans d'autres domaines, et qui m'ont fait part de la décision d'hier à la Maison-Blanche de 43 pays qu'on veut interdire d'entrer ici aux États-Unis, entre autres notre République démocratique du Congo. Alors, un des professeurs m'a conseillé qu'on puisse contacter nos congressmen et qu'ils fassent les contrepoids, qu'on prouve que nous venons ici pour travailler, tout ça, on n'est pas dans des problèmes. Pourquoi on peut interdire que le Congolais puisse entrer aux États-Unis? Je voudrais que vous puissiez vous joindre à cette démarche parce qu'il y en a qui sont dans des pétitions, il y en a qui sont dans des regroupements familiales ou familiaux, les regroupements familiaux. Il y en a qui sont dans des démarches de faire venir leurs femmes, leurs enfants. Et si jamais nous n'appelons pas nos congrès, si jamais nous ne contactons pas pour opposer cette décision, ça fera que le Congolais n'entrera plus aux États-Unis. Alors, je nous demande, dans le groupe ici, dans les États où vous êtes, sensibiliser tous nos compatriotes qu'ils puissent appeler le nombre de Congolais qui vont appeler leur congrès. Si c'est beaucoup, ça risquerait, plutôt ça pourrait changer cette décision, que ça ne soit pas une décision définitive. Je demande aux frères, je demande aux sœurs, sauvons nos frères qui sont au pays pour rentrer ici un jour, et que le Congo ne soit pas un pays rouge pour le moment. Et que ce message arrive à tous ceux qui ont le sang patriotique et tous ceux qui ont la famille au Congo. Que Dieu nous bénisse. Nazali sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui na yango bandeko balandi ya émission ezui na pesi bilo mbote bisika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata e ingela o mabota mabino. Parce que la République démocratique du Congo pambate, ce qui le lot, to komi instrumentalisé, tout ce qui le lot, to komi bimaba bolole na yibi kolo ya bapaya bisusu ezali pambate lo lenge la biso moko ezali bongo malamute oyo to boya ki lelo lobi okondima yango soki bayebiso pona nini eloko lobi omona ki mabe lelo okomisi yango malamu okopesa bongo explication te ndenge bile moko bolobaka lokota yi français okoyeba komi manyola te to komi loba te pona nini eloko lobi la mona ki yango mabe lelo la moni yango malamu talatina to ali ko mabongo babolole na misu ya baninga mususu pamba te na komi loba latina ete tata mokonzi mo ekolo mona mboka Félix Antoine Tshilombo auta ki bongo la komolo bala biso ete yena Kagame bakokuta la bobele ti epa ya Nzambe seke bobele na liwa pona nini ezali pamba te atemboli na mabe nyonso Kagame ali bokosala bakongomani abingai na ali motema malamu na bango na akopesa bango biloko oyo bango bakopesa nga misolo malamu te kasi bango bakomi lisusu kolinga koya kobotola ngai ekolo wa ngai alobaki bongo ezalaki malamu kasi lelo bali fili ya ba photo ezali kolakisa mayena ndeko na ye na Qatar se kazali komi zongisa maloba oyo alobaka tanga kendaka kokuta na bandeko na ye na mikili ya bapaya na tina ya koloba ete banya Rwanda soki banya Murenge bazali bongo bandeko na biso ba Congolais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment on ezali kozala penza patriote? Est-ce que wana vraiment ezali bitumba oyo mona mboka Félix Antoine Tshilombo bundaka tanga zalaki combattant? Est-ce que ezali ya solo na yango la kolingana nu komi zongisa makambo oyo tangu musu kofungola bilo moko miso kabuya tshela biso video bakanisa ke mutu moko afandi kuna ya lingi Congo koleka ba Congolais nyonso. Or bato opposition balobaki peuple d'abord na Tshisekedi d'abord ba kokota bango to batondi awa bana poto fo baye ba ke ndeko mwana Tshisekedi azokalar na yawo débat du jour ezali ke Goma ezali ba yokana nu ba opposant na bino zolo sangela ngai wana bazokalara wa mwana Tshisekedi azokalar. Nous avons comprendre il y a un aventurier qui passe dans les médias qui jette des accusations d'abus sur moi. Félix Tshisekedi na olubenganisa ina parlement pozo ko Sabino azokalar bozana Félix Tshisekedi mwana ya Tshisekedi oh combattant oh va venir changement adamakalar nangana yoka ki apesa ngwa tane kolo mwa mbujimai rien adamaka tout. C'est comme ça qu'on va être distrait tout le temps. Et puis d'ailleurs, ce n'est même pas
Ce n'est ah équipe pour la terre les États-Unis d'Amérique mala nangana kunya do langa les États-Unis d'Amérique yanga mo continent Angleterre na mboka ya Big Daniel Ngenda bande ko ngai tozali bayike ba mama ya moto mochali moto mozima mite assalamu alaikum na mama ja wapela ba mizima na ngao boli bongo la South Africa bande ko ngai to telema bayiba Congo mani bisika biso ezo biso po ete tola musaba oya biso bali bongo la Kinshasa to telemisa bango parce que biso to na longueur d'avance on suppose que bino boko mona makambo lolenge oyo bango ba komona te kasi boni bino bato boko mona lolenge bango bali komona te mais bino moko bozali komi boma bozali komi kosana lobi monokono lobaki mususu lelo lobi mususu tala congolais lolenge na ye azali ko senza te po amoni malako oyo tope makanisi ya ndeko kuta na ye kasi likolo ya nzala likolo ya lolengi likolo ya makamala mute ondimi likambo kokai kondima te vaut mieux se taire soko sala likambo koloba te tope lolengi ya makambo moni te abstinence basala yango pamba te komi boyisa mapo to moni ke nazali pour te na li contre te na s'abstenir o kangata monoko na yo vanda o loba eloko te pamba te tango yo kolobe kobetsa nde babaku bino moko bomoni guerre wana mais lelo oyo cela veut dire toza na moto alingi mboka la biso te batu nyonso babane bobele ko bunde tumba po ete balongola bakabila la kiti po ete bango balia mais po ba servir nation te po na nini lelo toali ko bomba mboka la biso moko boyoki bino moko avant to bandala tela ki bilo audio ki la métier d'état to ke tumbakane ko to mokila lo ko defa pekato mama Celestine na papa Michael na France na mboka ya Goche Boulay moninga ya Juika M le number 1 océan de la presse congolaise to tele mabiso nyonso bo like bémission bo senga na bato ba s'abonner massivement na chaîne de Libération Océan du Congo awande to ko ganga to ko sensibiliser to ko conscientiser to ko mobiliser to ko sala veille patriotique to ko longola peuple congolais la bolé ma peut to ali ko analyser ensemble biso la bino nini esengeli to sala papa Valérie Petelo nini esengeli to sala mama Bonheur mama Eunice Manga ba mama e partout au bilo bozali ba papa to telemetala lelo parmi 43 pays mais ba tche Congo espérons que Rwanda kozala te Rwanda ne ba agresseur na bisote. Est-ce que c'est vrai que Rwanda ne bundisaka biso ceux qui Rwanda bundisaka biso na habité hein mon mboka Félix Antoine Tshilombo azali moto ya yambo ya République démocratique du Congo azako piétiner ba congolais azako sakala ba congolais parce que soka ye awa alors bibino bozo linganga négocier ba Rwanda bozo bomba bino mais yena Kagame wana siko eza lola c'est que bakute na lola ah pourquoi boza ko se manquer la biso pourquoi bozali ko sakala ba congolais lolenge oyo pour la nuit ba congolais boza ko revendiquer ba droit pour la nuit ba congolais loko nieza ko empêcher bino ngalo na mona mokonza ndenge oyo te a tozo regretter Mobutu hein Mobutu batu basakana na ete hein ata ko tupe Joseph auti ko longwa na eboya ko sala babiloko te ata Joseph Kabila l'époque na ete Kagame kota ate n'époque Joseph Kabila ya sola bomi biso bomi mboka la biso me babiloko to mona kyango te. Comment un Congolais oyo azui pouvoir na lolenge ya mabe olia sa la biso makama malamu oyo azolo ba me yazo que c'est pour déstabiliser encore une fois notre pays pour la ninte to tindika la démission pour la ninte to longola ya na pouvoir parce que ezali ko pesa mitema pasi ezali lolenge ya bokonza mboka te ko yiko sala boye ce ko so la sa peuple la onini tala lelo lobito lobo kula nzela États-Unis bakokanga yango abile batu bolukaka yango alors esengele siko to bunda pola ko telemela décision oyo donc congolais nyonso yo ki audio oyo tango yo kolanda émission oyo ndekola ngai kabola yango bipai biso po ete ekomela congolais nyonso wazali les États-Unis wazali na Canada wazali na France wazali na Angleterre wazali na Autriche na mboka mona mère de Brino Nalik Makanaki prisonnier de Jésus. Boye bala côté les mapola ko sensibiliser ko partager mes missions ko liker ko tchaba commentaire de ba suggestion de ba j'aime. Natina été comme la batu nyonso bi pa biso bazali na Maroc na Tchad na Angola na Brazzaville bisika nyonso au Congolais à RDC azali aleka nako
tia mwa pona ye na tina ete makambo oyo décision balingi bazo pona Congo ezala te. Ba Congolais botelema po ete ba misusu mikande ezali en cours. Mais mobeko oyo est frappé ba Congolais RDCT. Bandeko banda les États-Unis ti wapi bango tout. Toko laisse monde entier na minerai na biso. Mais tela tango ba ko so ba décision ba ko tia Congo pour la nini. Parce que ba yebi que la Congo muta ko défendre Congolais azate. Et ça c'est quoi yo moko peuple au se défendre. Et ça peut dengi wono libère pas un peuple. Et ça biso moko ba Congolais to longo la kacha ba division. Tolongo la kacha lo kuta bazo ko sabino bazo pia bino misolo ko déstabiliser ba bokechu ko déstabiliser ba biso oyo ko luka ba peuple boko boma bango ko luka lo lengeni ko sala po ite bato bazo ba bosolo ba lo bate eza na temps oyo ke biso nyoso to za lisanga ba oto za victime to telema to seton to bimisa misolo na biso na tina ete bala biso la kishasa ba telema pamba telo bitolo bokuna ba rebelle ba ko koma parce que président la bino est faible. Ake kokuta na Kagame basololi ndenge basololi bila boyebi te Kagame aza ko kosa lokola ko arrêter te. Pourquoi Kagame ayebisi ba M23 ba se retirer? Ah nzambalola pona nini ba Congolais boza mitema mabebo? Qu'est-ce que vous gagnez tant bozo trahir propre nation la bino? Bozo gagner nini tant bandeko la bino boza ko bomisa bango lolenge oyo? Bandeko botuna kinga tisi ko na nazo solution te ya mwana wana me ba miso baza ko affirmer ba lobi ezaye mais comment na betidia to nini nanu pela to monité alors to ebite so baza ko kangisa bango munoko lolenge moko oya crash avion boyebi Félix akendaka na batu bakufaka na ebele bakendaka na bango bongo bakangisaka bandeko la bango minoko la kitambo donc bakoki pe ko kangisa betidia munoko betidia bakoki ko banga babomi ndeko la bango bakoki pe ko kangisa famille na munoko. Mais tokoyeba kaka po solo likambo ebombalaka te. Tango tokoyeba ne tango na toko agir. Mais siko tozali kaka koningisa. Tokotika te elenge étudiant on a ke lebongo lokola nyama. Na kati ya capitale bokoyo konyo la batu te na est bo pesi ba rebelle ba bomaka batu. E bongo na capitale bilo bongo pe bomaka batu. Tokotika la kondima yango te pe tokolekisa likambo la bongo te. Mais tozali la komo senga la bino. Tosunga bandeko la biso bazali bongo na Kinshasa. O bazali bongo na front. Tosunga bango po ete babunda etumba ya libération boye ezali kopesa pasi na bayi politique ya République démocratique du Congo entre bango moko division ezali makasi koyoka ezali te donc bazali pe la souci ya mboka te sikoyo ngai na yo o toza na conscience toza l'esprit patriotisme ndenge ndeko langa uti koloba. Et sengeli to sala nini to telema to sauver Congo ndeko langai éléphant au pied d'argile baza ko seke biso ba sanction nyoso ba kopesa congolais ba kopesa yango na Congo parce que ozo valoir te tu vaux rien aux yeux de tout le monde. Zaïroise ba se monke la ye non tozala ki ba reine mobali nyonso ya mupaya za na posa ya kolinga mwasi ya Congo parce que yebi que la carte de ba potentialité zali mais aujourd'hui bazali ko sekala ba congolais na ba congolaise bazali ko tchola bino balobi bino boza batu nini nana ninga nga ba nigérien ceux qui te sona ba balela ka babiti te pour monde pour rien viens te reposer parce que na mboka la bino toza ko kamwa andeko nga ba ivoirien so to sona ba balobi langa mama yakana no pema parce que bino penza ba congolais eza mawa bokomi lokola papier o bako lokolongola tufi pe babwaki yango boza na valeur ata moke te kaka intimidation maintenant ngaza ko avancer ya ndeko muso yebisi ngai mama Océan oyebi ke nanga za mutu malamu parce que grâce à Nangande bakopesa ba congolais teni ya sika grâce à basoda la biso grâce à Nangande basoda la biso bakofuta mamalamu de faut nanga ya pour Nangande changement nana kamwe ngabi nanga comme ça changement maintenant ngazo na ba Rwandais balobi vomi kutu ba Rwandais ngo ba ya tela congolais comme na dimanche ko ba vomi kutu ba Rwandais ngo ba ya
parce que yemo ko tata mo continuer école so que le soir na Kagame et ce que ne se passe les kabazo bomba pété mais preuve ezali bandeko la ngai biso tozaka ko sensibiliser tozaka ko benga bandeko la biso na Kinshasa to ali ko yebisa bango botele mabolemba te tozali pe ko telemisa bandeko baza bipai na bipai ba diaspora congolais ke bo bimisa misolo la bino po ete soulèvement salama to bimisa misolo po soulèvement ko salama ya pamba te bokula kaikala soulèvement égal mbongo révolution égal mbongo ce que to ko sala yango boy bango baza na misolo baza ko tindika bato na bango baza ko pesa bango bazo panza bino baza ko tindika po ete tozala disperser po tozala bomo côté alors na biso pe moi ba mike otozwaka esengeli to tcha yango Maman Mireille Landula zelo zo benga te petite sœur propre alors esengeli to benga na partout tozali esengeli to yoka souci ya mboka la biso baza ko envahir biso bandeko la biso ko kimaka chaque jour ko kufaka bazo bota na nzela bala bazo kufa baza ko violer mboka la biso eza na kimia te depuis bazo bunagana bazo minyembu bazo bamboka nyoso bazo ngisi wapi Goma yangoyo ekei lokola lisano kisangani pe yango lezo keleko kweya bandeko la ngai nini esengeli to sala tolala kaka mpongi ya lokuta papa Tshisekedi avait raison hein? Kabu eko ko tshela nga papa te personnam nini alobaki mboka ekofi pona moyibi tokomi na biso bana suka bandeko la ngai parce que toza kosala kaka musala ya se ya mai mpona komilengele mpe komibongisa na ntina ete Congo la biso ezala malamba mama missionnaire na plus 32 la mboka nita babe fokuyo moto na kobengo mama po ete toyebala kosolola baprogramme tangola no bondi ya botard de bonheur na RMC kokomela bilo mamour d'Angola la mokitene Florence ya Matondo Mido prompt rétablissement na la chabienne na Akene Pasteur William Carmel nzaba lekala kopambola bino po ete to sangsandeke to sala ka po ete bala bitike bayebala kobika malamu ezali pasi pe mana lolengo tozo kende ezali pasi pe mana lolengo Congo ezali kokende ezali soni Congo humilié Congo balongoli yango na raya bato bakomi komona ba Congolais lokwa ba nyama bakomi komona bango bato bazali penza la pambate papa Denis pambate Congo monene boye na minéré nango ebele bato bazali kokoto ndenge balingi bato bazali kobima ndenge balingi bazali kotokola yango ndenge balingi bazali kosala ndenge balingi pe la siba baye batufeli yo soi toi pasi mingi ikambo o muzalo ra Désiré Kabila zaki la raison ya koloba ete bazali kolinga président azali faible o bango bakomonela o bango la nzela ye kozala kaka oui yango ala bayokala ki poete bayiba maponami ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi po bayeba eke na nzela Martin Fayulu Madidi bakoleka te tala lelo Congo ekomi nango dépotoir Congo ekomi poubelle lisho esika o moto loso kozwa salité na ya bwaki soki likambo ezali batie Congolais mosapi na liso Congolais komitala te etika fo lele mpato il faut yo moko se révolutionner il faut yo moko telema po ete yo bundele kolo ayo soko lingi tozwa kimia solo pe bato babanga biso esengeli to bunde tumba opération Jeanne d'Arc opération sauvons le Congo esengeli to telema po ete to sauver nation la biso esengeli to telema po ete to bundele kolo la biso bon partager bon liker bon tia ba commentaire ba si je sais pas j'aime et puis bon salate boyo ki voice andeko azali ko bobelela ete mobeko ezali koya bilo bochola kakaka tant to bandeko bisa bilo nanga koya nanga lali na ete nanga ko boya négociation bochola ki mais lelo bo mondenge ba se retirer tozaka na longueur d'avance po toyoka yango toyoka pour ko informer bino po biso tozawana toza ko s'informer toza ko cultiver rien que pour vous informer pona koya ko yebisa bilo makambo ezali ya bo solo Congo lobi ba okota Kinshasa soki bo vandi ba Rwandais ba gouverner biso parce que bazo gouverner déjà mais ba koya siko na poisa mokili mobimbe ko mona po eza complot contre la République démocratique du Congo mais yo oza mona Congo kolala te la muka yoka océan s'abonner pe partager na tina ete ozo lobiko na yo na awande na silisi peuple Congo to la muka biso nyonso to pousser ba cri
pour être décision au elingi ko en États-Unis d'Amérique au lieu bango bazo ba décision ya ko sanctionner Kagame bazo ba décision ya ko sanctionner bananga bango bazali kotika bango ba avancer pour les profit pour la bango mais balingi ba sanctionner que ba congolais ba contre les États-Unis mais na bino ba américain cela veut dire to ko panza ba ambassade des États-Unis awa to ko tumba esusu ba ambassade to ko senga na bala biso ba tumba si bino bolingi bo sakala ba congolais biso pe to ko la bino de quoi nous sommes capables boko sakala ba congolais te bino boya kala mboka biso po toko la kala mboka la bino bo pesa ka ba loi mboka onde ko yoko sana loi te ya ko benga na tous les étrangers mboka we ko yoko sana loi te ke muta kota pa kota la ndenge ya bien vous blaguez avec le Congolais parce que laissez le monde entier vous avez comploté contre les Congolais et maintenant vous avez une loi et ma casse pour empêcher les Congolais ba na bamboka la bilote et biso pe to ko kwesa mobeko lelo te lobité taye ko zwama makambo nyonso ko changer pour Congolais ko la te Congolais ko bundele kolo na ye Congolais ko défendre patrimoine na ye Congolais ko défendre mabele na ye tika nzambe alola azana bino abate na bino bisika nyonso Congolais ozali panza émission panza audio panza yango bisika komela bino biso nyonso to telema lokola un seul homme pona koloba tete na mayemanso ba ko sa na République démocratique du Congo faut typer ya nani faut typer kozala ya nani parce que bilo moko bomoni lolande yango wana na Qatar bandeko bayiba indo nyonso o bolanda kangai bipai binso zo mibino pe na République démocratique du Congo na fin fo ya République bo benga nan bandeko na bino baindo bazali bongo na Maroc pambate ba ko bete ba ko boma ba Marocain pe balika bato baindo mais lokola bazwa poso ya pembe ba mimona lokola bango baza mindele tala lolenge bazali ko boma baindo yango tolobi ndeko nyonso ayo moindo azalaka na Maroc mais kako benga ye eza urgent benga ndeko na yo azalaka na Maroc benga ye penza pambate ba noir ba ko boma bango kuna ba ko sala bango bakambo oyo elongo banite wala mindele ba moni yango te pona ko sanctionner bango pourquoi bandeko oyo bazana même makila ke yo ozali ko boma bango ozali ko beta bango sans cause pona nini po bayaki na mboka na yo mais soki to sali yango na Congo ba ko pesa ba congolais sanction cette fois-ci ba congolais bango ba ko se prendre en charge pona ko benga l'étranger nyonso azana mboka na bango pe ko benga na ambassade nyonso to kozana coopération na mututé cette fois-ci biso to ko pesa bilo embargo to ko pesa bilo embargo ba ko kota na mboka na biso te ba ko lia minerai ya mboka na biso te et puis to ko kanga biso moko pe to ko sale fort nous les Congolais pour de Félix a démissionné parce que azoboma ba congolais parce que azosala ba congolais soni makambo oyo na salamate banda mokile banda donc kaka Congo nde aso connaître ba humiliation à lolenge oyo on ne peut pas accepter na ande to silisi merci na Kabouya l'homme puissant échange par l'équipe qui gagne merci na Pape Dieu directeur recherche et stratégie et personnel sango mokonzi parabe biso ba biso quand abino no so bolinga biso bo s'abonner bo liker biso bo partager nzambe alola batela biso partout bo la Suisse na Canada. La patrouille, la mort nous vaincra, papa le frère de maman Clarisse. To bunde tumba ya Congo, pa bate Congo des patrimoine na biso. To bunde tumba ya Congo po ete Congo zali ya biso. To pesa yango ba valeur, pe ba patriage na biso o ba kufaki pona indépendance, ba mona penza ki ya solo, milimo na biso et pe malaki mena batu nyonso o ba bomi bango pona o se révolutionner. Ingeta, la patrouille, la mort nous vaincront et la peur doit quitter nos esprits.